nanga. Ben sur nanga za ni so na ko cha oluba. Après ba présenter ngaye petit ça na za na lui a présenter nga to sur la lapso bien. Abia ben so dans la maison ba me ya ba brésilienne et tout problème ezate. Na te ka ba brésilienne ba tinde la utaka ya frais. Et utaka mola et tout. La blandi na meki ko na ça de ko na bi ale ki na muni zo la ba brésilienne na besoin ya quelques brésiliennes c'est bon ou pas? Abia ya kutu ya oyo sengi na retard ba eza ba commande prochainement na ko sale la yo. Entre deux ans, les chercheurs de colo. Non, on a cherché de quoi aller qui normal. Chercheur de colo, a comme une coton maintenant. A Bavana, Yéna, Josette, na Chantal ensemble. A comme une coton manga. Habita là, blanc, blanc, oyo. Na télé wapi. Y'a moi, Yanni, na Kabela, Chantal, t'es Kabela, elle savait même pas. À partir de là, ce que Chantal pour la fille, dans la page. Voilà. Ce Chantal pour la fille, dans la page. Non, la bien parce que na yeba Chantal te. Moi na moi ça ba tunanya ko to komo ne ko tana makambo te. Vous comprenez la net mais pour vérité ça. Wow. Na ko bisi fona ta ko Chantal. Na Chantal a ba no finga nga depuis des années et des années. Bino nyo so témoin. Si mo ta finga nga ta te longi boyo wana to yebi. Ngana voilà. Na mona ngo suite. Ni na verni na ngekwe. Yo o finga social na chacha do. Voilà, on tombait très bien. Et puis ça m'a rendu mon boye. Et puis ça m'a entre Pango, Misatou. Chantal Bola Banoyo Kanana Bango Souté. Par rapport à manque de respect na Bango. Na Chantal a essayé de dire n'a la commande mobile n'a la sous problème de. Ce qui n'a la salle yo matin na yeba yo te yeba te zana bato balinga côté ba futa mamu ko na finga yo. En tout cas limbi sangai na ande ko na omwasi na lisude na zabo na komna engagement na ngai na mobile na ngai na lisu ba problème ba kando te. Ok. Et là, il peut être au Kanda. Chercher de colonel Josiane, Babanda Kofinganga. Babanda Kofinganga. Na ba live na bango. Chercher de colonel Selanga ba live. José na Selanga ba live. Après, mi José a eu kota na makambouana. Mi José. Par rapport à quoi, ils avaient compréhension na bango. Mon quoi que l'homme m'a dit honorable na Kinshasa. Et qu'honorable Bimana était pas combien pour la mibani. Qui sont mis sur les côtés à partir, n'a dit qu'on va trop vraiment bien. On le va pas. C'est parce que nous avons besoin que nous avons qui sont mis sur les routes à place, si tu vas leur coûter dans la scène. N'a dit qu'on le va comme moi, mon bali wanate, ça vaut pas la peine. Place où on a la route, il y a problème et route est là. Sangana, na Saint-Ouen, et ça, un restaurant golf qui sont là. Qui sont mis à base, il y a manque de respect, il y a un arrêt qui va manquer de respect, et c'est pas golf qui sont là. To vanda calme na moni ba audio chacha bandi ko finanga ozala kana sida na muki na ya video ezale ka boyete na yebisi oti que tozali na clan moko to no soutenir wenge musique maison mère sorti à 7 jours de la semaine qui songi elekaki gani na lobaki boye oya lobaki boye place ba ngeba beta José n'est pas Zidane oyo ke batu ba pekisa kinga pe na ze parmi ki na yetse na bitika zande. Parce que avant José na balofinga a déjà Zidane. Zidane a pas place n'y a pas au monde à Kobetaï. Na pekisa. Kaka muto to kena na restaurant na ye muta sema ki songi. Ye muta sema be ko parce que ko na viso ki boko mo ba oya lobaki aneka eza bien te. Moyo ko muto za kana eza malamu te. Na ye ko yo kakana na bi me chacha. Yo ne mo zanga na zoyo kwa ndeko. Na zoyo kwa leki. Comment veux-tu que nous avons sur la nom Makamou ya Chantal? Non. Bon, là. Il y a le cas. Faut continuer quoi? Bon, mon a bien. Parce qu'elle bouffonne. La finga qui m'a mis sur la ligne solo na maminge ni na ekoloba la finga qui était. Maminge na ekoloba oyo ya lobela nga parce que non wanga na te elle est là à sa concert nanga. Elle est là en ligne azola na biso. Makama ba chercher salama après, makama ba Josiane et salama avant pour makama maminge. Baba na ko finga nga
problème est nini. On a parti, on a mélangé ma partie à Josiane Kaka. On a cherché na kolo bandeni. Aza petite sœur na yo. Oye banaki pour la famille. Et pas pour ma moto parce que ça sert à rien ça ma vidéo parce que Chacha y a ça la émission qui a ça ça sert à rien au fin à un écran parce que pour répondre au pour à ça la émission pour la Josiane en fait Robert pour occuper sous Josiane non non pour la Josiane il y a un lobaki au moins ma kamba Chacha je peux comprendre parce qu'il y a des familles dans moi mais Josiane il a des familles dans ngati ayoka na bisolo pas Chacha occupé sous Josiane na lobaki ni pour répondre sous Josiane continuer rendre na Josiane en fait na kosa la ne rando te parce que banaka so dans la maison ça ne rando ngena le kane compter afinga nga depuis avant même na ke Kinshasa mais na kebi chaque na bilo ko to mo matete pesa na adresse et ce qu'on va na matete to yebana to na famille na place to uta pourquoi donc on va finir le maman na yo na papa na yo c'est pas bon en elle cas on se comprend Clara de Kendra voilà donc tant qu'on va finir maman na yo na papa na yo déjà différent matin maman les notre bota biso bana muta finir ra yetsa mwana nga kena fikelo maman na yo mwana nga se mettre à 4 morceaux on se comprend est-ce que problème na tout na gas comme déjà nini blanc au moins na ba vie à rendre oyo tant to banda déjà pour la biselongi na biso il faut s'attendre à tout que maman koko fi maman papa etinga na banda ba le fone bon mutu aya ofinga papa no fa sengo nzela bon muta finga maman no fa sengo nzela te ako finga nzela te meto tangola na yesika modane lika mais parce que je ne peux pas prendre au serre nanga au moni d'accord c'est que d'abord ma finga école ça dans temps moyen internet sur le carando il faut assumer ngana badalo bani ke mutafinga mwana ngade ni na bandira ndo be mutafinga mwana ngade ko finga ba finga Preston mwana nga et bien nga makasi yana mafinga mote sala ngamte mapasi et loko sala mte mapasi so bando talike mwana ngode ba fingela aza bongo oso comprendre so ba fingi ndeti elo ni ndeti ba ko finga mamano ninya mamano et comme bonjour moni ni na mamano et comme bonjour pour na biso ba congolais de loko sala sous-pasité sida sida comme normal yo to sali ke biso nyonso ndeto le kambe ba finga biso to na sida oui bien quand même biso tout au monde ça ba finga biso to na sida voilà mais pour la Josiane franchement c'est la famille soko qui va enterrer rendre la Josiane et ça la bien aza petite sœur na yo ça sert à rien il y a pour soigner sa Josiane moni na ndenga mabete et ça vraiment bien au zapper quoi. Je crois qu'il y a mamie pas solo là qui n'a eu à propos de Josiane. Et ça a bien dit. Vous comprenez, et ça a bien été au final Josiane et tout ça, ça sert à rien. Les amis à propos de ma moto, Chacha de Colo, Josiane Mondel et voilà. Régine Victor X6. Ce que tu comptes en sujet, la vidéo, il y a bâti ici par rapport à la vidéo, c'est l'Omina OTT là qui m'a fondé. Et je salue. Oui, voilà. Donc, ça là qui m'a donné. Donc, c'est là qui par rapport à Chacha et Josiane, déjà, un a reçu un a. S'il vous plaît, au côté ce qu'on a parti oyo et ça mutema duku vidéo et ça moni partout au côté et ça la boum 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 et on a 5 nouveaux bon ça va oyo poto bandisco partout ya boum 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 partout et ça boum auto côté boum 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 asko boy ba mayele ya zoba na muta zoba diplôme soki muto atanga mutu nyonso so ba poser question avant répondre à réfléchir ya solo bien lokuta oui ou non sko bino bat botala nga il faut boy fanga so eza tricage ou pas awa ya ma solo siko ya ba pro oh ma so to koto ya ma solo ba pro o ezola que ça siko que nanya maele na internet nani aza na bagage na internet nani basakanela ye na internet nani basakanela ye te na internet on a singli fo bon ça moninga na olia y a pas de rando tozongisa ka vidéo to comme ça kozongisa ba vidéo ndem te solo la
osiko tokoti na sujet moko oyo ezobelisa oyo ezopia motema dukuduku voilà. Donc, et pour ça, moi, je vais essayer quand même d'être. Laisse-moi parler, tu vois. J'ai déjà presque 2 ans dans le côté. Personne ne me dit que la Suisse au Tkala Koloba. La Tkala Koloba parce que ça fait mal. Ça fait mal quand tu es en zone en prise, comment diriger Vinayo. Tu as peur. La Kata Moutema Nayo. Même dernièrement, on a tous un solo tabandoto mo abiente. Et ça la capacité. Non, non, le bâtiment. Donc, on est parce qu'on est là dans d'autres lobbies. Il faut la live quand même bima. L'encourageant vraiment bravo pour n'a pas courage et à couper Misango. Mutumusu à Kovanda et ça le voit m'embêter à Vanda pendant 2 ans. Maurice Loma a benganga contactanga dans sa émission. Aye na ese na bingade na zabo na sala salarié na sala musala. Aye ese na bi na agenda sur le l'été peut-être na meka kota l'agenda jour na za disponible. Tokutana to sala émission. Et wolo image. La balai ko contribuer en même temps c'est lui qui m'a formé avec Eli Katena Mapata on a le droit tout le temps. Et wolo directement c'est la conseiller na secrétaire na a contacter. OK pas de problème. Secrétaire na a contactanga. Aïe, Salabino, je vous appelle de la part de monsieur Maurice Machin, on a besoin d'émission. Voilà. Est-ce que au Kokiko peut savoir fixer son rendez-vous, on a besoin de ma camion, sa adresse complète, nanana. Sans qu'on y ait pas de moto en contactant en 2016, et ça, Chimène Kiala. Nana y est battu. Chimène Kiala, Abima, secrétaire, il y a Maurice Loma. Depuis 2016. Directement, tout à Maurice Loma, la salle émission. Elle a cette émission. Dans la Tikalina et d'une image parce qu'il fallait que les pas Djonga. Djonga avec un peu la macama quartier. La télé, il y a des batalana. Et c'est la bina blanca. Il faut y avoir tout ça, la macama publicité, tout ça. Donc, il y en a pendant 100 ans. Archivons la Tikala Koukene n'a jamais après émission. La Tikala Koukene n'a été. Parce que la Tikala Koukene n'a été. Après, je vois Landa. Que appelle la big émission et vous contactez la big. C'est là la big à mon temps film qui parlait et dit nos images. La kunaï. Avec elle dit la ici dans des jours et vous contactez. Ok, la big a fait Maurice. Elle dit ok. Est-ce que bien au début que Nengo Zawana au tambola kamutaka na makabebele au solo na yo. Mais Nengo Zawana au tambola mutakala mais entre est-ce que pour vrai chéri. La big oui, je le sais. Mais ngana yena makamwana te. Étant donné qu'elle a occupé la zone amour, nana copain, la route qu'on divorcé en 2015, yo moninga en 2016, papa kamona la leki oye bien beauté. Ah oui, mais na ndenge na moni na ndenge na biso ba maître ya ba kachère, oza polele. Na biko, ndeni yo kero bananga na za polele sachant que moi je prie. Na prie kabité, eza pona ote na ndeko zana, omoni ba grâce ne ba pela, ba lia, ba Rihanna Domingos. Les années puis on va mettre Kachon débat tout ça la kango. Nabi ah bon parce que on dit que ba fille on a so OK ina bango to pesa bango biloko ko ba camoufler bino ba mona kabino te ba la tabino ba masque de vieillesse. Nese na binga na yebi de l'activité. Aïsi na lobine wazana oko sala activité mais moi je vais te protéger. Na ko sala makamna nga te place nyoso bando tambola parce que kwa meneyo okuta na pena baninga basi ba ko ka kozo makamna ote. Nabi OK problème exacté. Abi position non c'est même aux années nese bijo ko ina de nese na bina na babi OK yeba que to kuta na ngana yo à partir ya minuit parce que moi c'est la bonne information na bino avant de pever na ngaya na ko ke makole pa na yi non yo kuta na moti na ba marché na ba expliquer voilà avant de pever na ngaya to ke na ko ke makole pa na yi to kuta na mo na ba marché to kuta na mo na ba banque to kuta na ba centre commercial parce que ça blanc menine moi na ba na blanc menine ba to ba na blanc menine ba yebi directement to komi na moni minuit mutabenga ayesinga binemo zawana est-ce qu'on va na bilamba mwindu et pas na yo na bilamba mwindu ya sens ni ayesinga bina lida goza ni lamba mwindu na bingana na ba jogging nanga ba bilamba nanga ya mwindu ezali ona nataka nanga kwa mezati abi
Na bonde la beba olela. Beba leli trop na kombo nanga. Nyonso ayebi parke ya blanc menel eza musika te. Na mbeta pas même 3 minutes pour nazonga na ndako nanga. La voiture moins de 2 minutes pas. Déjà ou accepter kontima pour kendena et donc kontima qui a fait ce qui s'en va en fait oh il y a l'inga pesa yo. Ils ont bon succès internet. Voilà, ce qu'on va te donner. D'accord. Appelle-moi parce que succès internet. Tu n'as pas compris. Non, j'ai compris. L'homme a des choses à protéger, tout ça par rapport à Nina. Voilà. Il faut qu'on répondre. Parce que on est bandé, et vaguement, opposer des questions, on peut répondre. L'homme a la tournakille. Pourquoi on va dire, quand tu commandes Keba, so oza polele blandini, blanda wa polele, ngala mutamonda masolo wa polele. Nabi ce qui peut la cause succès, là on a besoin d'un moti. Puisque tous en a pas prié, on a besoin de succès et cause. Mais aïe si nabi pour la succès, mais faut la protéger pour mon qui le béba. Mon qui la tous a innocent, ce mutalinga ça m'a besoin de polele et ça m'a bé. C'est dans ce sens-là. Voilà. Il y a un acceptant qui t'a parce que na bangi tant on a l'occasion de témoignage à Batebele. Oh papa qui la tienne bas sous boy. Tout ça quoi de pas qui s'ignorat. Alors on va ça la tienne boy. Na bangi pas monde non la pocha, ce qui peut-être là le camo a fait ça il y a pour des années. Azan també. On a mettre l'homme par rapport à beso baki c'est tout ça non. Na kutana na mutu musuute. Na yebi parce que retourne dans la question. Nana za déjà dans relation pour l'homme à cause à l'obio aux ala na die dingwe tout ça. Die dingwe za mwana matete. Côté ni mamba dia die dingwe. Donc côté l'homme atuna kinga na sali live. Omoni avant to zala na ndako pa nanga. Abandi ko se renseigner binde bino koma proche ya die dingwe. Ona sko to to mo bebe. on a que pas de la biso qui noté to yo bossa ba makam. Ce que tant koma ki na dans mini l'homme a ben yo qui to la tête noir au komi kuna. Ce que va m'amener les gars qui wana. Voilà. Donc tu n'as pas qu'à garer voiture. Elle a garé voiture. Donc Kiti a Kiti. Avec Kita, la peine à Kiti a formé le coffre là à ce bilo qu'on est ça les ailes à ma camionneuse. À Zuango. Elle a Zuango. Na mona bona tema misu na bona moni mutu makolongulu na bi ah. Na sala ba sacrifice nanga. Avant là déjà pas na yo, na zala déjà prêt na makambo. Déjà préparé depuis na moi. Na kipe na ngate abila nanga. Quelque part, mais la lumière, il y a quand les quand même, les déjà parqués, mais aux hommes, on a quand même moins mouqué. Attendez, tapinaye. La toute la vie, aux autres, on a tapiné. Attendez, tapinaye, habite à on est permettant à voyager. Natambola, ou bien, s'il vous plaît. Directement, attendez, babike konaye, makamunaye. Azalaki, na ba bougie, ba rouge, ba vert, toutes sortes de bougies en fait. Azenango. Azengi na almetto, zona almetto na zenga kio na zuna bi yango na fesse. Tellement les première fois et comme le donc vous avez non banga té que donc yo posane des gars succès donc on va no banga té ba le rwanda solo ma bandor sala na comme c'est que non c'est pas likambo ya tété anelka, je te le répète. Na chance ni. Eti ta ba neti mutu premier fois oyebi no biloko na té na mimi na zamba. Que on a ba démonstration na nyoso. Donc ozaki no banga té ozaki mo les. Na chance on a fait na tout. La leste. La cause à la leste, a esi na bipesa na confiance. Non ça l'homme a bêté. Oyebi mutu tanga linga za la convaincant. A cause no convaincant na ba position nyoso hein. Eza lokola bato ba escoka bato bambongo. Il faut utiliser ma caméra nyoso liboso pour la nini a combattre yo ozala rassurer. Aïssa na bi komi tungisa te parce que déjà dika malboso na tuna ki ko na makolongo. Copine. OK que ça ya boso. Ona kamwa ki. Comment to ko tazama muto otamula makolongo na ko. Problème muta kozoka. Abi komi tungisa te nazala ki déjà préparé moi. Voilà. Donc komi atani ba makamna ya bi ache buso la bi omoni
nanga soki baluki epa na yo yeba ke makambo nyonso eza c'est bon okomprendre abandi babiloko na ye babikelakela nga na suka mokoko na kabi naotala abandi kopakola babilo na polisi babougi babikekone azosimba makambo ebele asilisi abeleli alobi na monoko mboka moko nayebi yango te monoko wana je n'ai jamais attendu ça abikobanga te parce qu'il faut nabelela sirene na ngai ya mai il faut nabelela sirene na ngai ya mai mpona arépondre biso komo nezala mama ndanga soki lelo oyo omoni kasi ndenge akomosila te eza ngai parce atosaki bimbeko te nabi o mibeko ya nini ya kotosa abisi atosaki mibeko te omoni mais abanda oloba na nga te pa mama tozosolola ti parce que nga nazokama makambo azosala nga nazokama makambo oyo ye azosala yango nifale netuna bakestion nabi mama ndanga nani abi mama ndanga ezali parce que grâce bisi aline kotosa makambo oyo ayebisaki ye te yango omonaka na mingi te bi ya grâce ekobeba est-ce que omonaka bi ya grâce amataka avion parce que je pose des questions otokabemi yo ndenge nifo yebesali ezokende azosala makambo nini directement abandi asali tour à l'ibosolobi tena bi na téléphone bako na téléphone pe voilà expliquer au pe donc préparer des joyeux non mais na téléphone penza nazali na idée de tant solo linde na tuni ye na bani ko tuni ba question parce que j'étais quand même étonné par rapport à tout ça j'étais très très étonné en fait bon bala muka sisi bakam na ye alobi ko zala calme abele ko bele la mama ndanga na ye wana abeleli abi na obalmo c'est là qui te connaît avec femme de nuit na maman asa sireni na ye yende mutasimba ka vie ya Maurice Loma soki bolaki bemission aza femme de nuit na ye donc maman ndanga timakana Loma na awa bodoka azali mwasi na ye ya monde ya ténèbres voilà mosa butute ya monde ya ténèbres nayebi te soki langage peut-être kolobaloba mbangu na bastress oyebi ke ntango moto abandi koavouer déjà makambo boye aneka eya facile te azala na basécurité na ye j'ai déjà eu du courage parce nakenda na luka badélivrance nanga mpona luka nazala na kimia yango wana directement abeleli oliske oyo mokonga en fait flèche ezala epa na nga ezaka epa na ye alobi na comprendre te abandi lisusu même cinéma mpo nazala mbangu mpona kotikela bato mosu place abandi su même cinéma tatatata likongo nde epa na nga ezaka toujours mopanzi na ye troisième fois pareil alobi ça ne va pas nabi o ça ne va pas nini abi eza mbala liboso na biloko nga na sali tala mafuta onga na sombaki mafuta mo ezali ya rouge oyo apakoli abi kute ya mafuta ozama kute plus de 200 euros na sopi na nzoto na nga partout eloko oso nga na pakoli yango ezalaka non stop il faut makambo nga nazosenga ezala ndenge nga nasengeli comment ezokoka flèche ezokokoya epa na yo te problème ezali nga na yesala binga nayebi te est-ce que yo famille na yo abandi nani kotunanga osambela na église nini napesa kombo ya église esikanga nasambelaka deuxièmement ayebisinga alobi famille na yo bozalaka ndeni parce que ndenge eza wana nani sirani na ngai mama ndanga oyo azali soi disant koso sirani makambo na ye nyonso ndenge alobaka ayebisi eke eza na motu moko aza ya makasi na famille na ngai eke eza blocage moyen moto accede na famille na ngai eza te nabandi koyebisa na bi omoni biso na famille na biso nde eza wana biso nzela ya nganga ya kisi toyebaka yango te yango nde natunaki yo olingo ozosenga oyebisinga ke na apolele eza mpona kisi ubi eza nini yo oyebisinga ke eza mpona protection na nga mpo baninga basi lokola totambola na milie basala nga mabe te na famille na nga nde ezala moto akufaka na liwa ya nzambe moto akokufa na liwa ya moto amotilité epai na biso moto soki okeyingaka okobela liboma ubi okokufa liwa mbala kata baoyeba yango te alobi awi na comprendre parce que bakambo nyonso naosala na okomprendre yango te akomi agité akomi agité pourquoi je te dis ça parce que azakolola mpona ngai sans en rien penser en fait sans en rien penser sans makanisi ya mabe nayebi ke azosalela omo boye po protéger nga parce que nzela ya kichronique eza na nakoyi basala nga eloko moko esalaka kosoba na nzoto tu comprends nakoyi baletanga eloko moko nayebi te babokanga eloko moko nayebi te voilà mbala moko asilisi alobi ndenge eza wana yo ndenge eza na blandine makambo na ye ebebi
na bébé kamu tota ngula mwana nga donc ndenge eza wana il faut ngana yo tozala mwasi na mobali okoponi place ngana ye kolamuka na sutuki maître yo yebisanga ke oza na besoin ozala nanga ke bato basalanga mabe te oprotege nga komo ngana kozala lisusu ngana yo mwasi na mobali zela moke na tia charge ekata zwa te ya tia charge mama tozela voilà comment olingi ke nonga na toza mwasi na mobali nga nayelaki makambo wana te nayelaki biloko wana te ebalukilika moko nazala protege baninga bacollègue baconseil basalanga mabe te ekoma likambo ya nonga na toza mwasi na mobali je ne suis pas d'accord mwana ekomi makambo mosusu abandi kokwanza aneka abandi kokwanza nzoto mobimba parce que alataki sutani ya noir soki nakoti esika azali ayebi omoni babilambo bamisilema balataka ya pele na ya moni alata ya noir na bagenete bamayaka na bango ya babikeko azali nango na nzoto abandi kokwanza kotombola elamba na biko makamni nango boye aisi na binenge eza boye makambo nange ekobeba blandine oza protege makasi na famille na yo ndenge oza wana moto akosala moto amokila akosala mabe te ezala nga moko naokoka koaccede te ifo nga nalala na yo mpo makambo na ngai nakontinue kosala banzela na ngai nezela bi okosimma ngai te nga nayeli makambo wana te moto abeli liboma ka nde nalobi abandi kotombola bilamba alongoli elamba ya noir atikali na boxer abi funa nala na yo makambo na ngai ekobeba engai mbala liboso mpo nazala na motu boye nasala likambo eresir te apelisi telefone na ye abandi kolasanga bafoto abitala mwasi oyo awanganaki atrompa mobali na ye omoni oyo ekomelaki akomi lokola moto aliboma akomi kolakisanga bafoto esika azali so yenga na kosi loma alobaka eplani nosapa akosaki anelka te pleure trop nakokota badetail wana te mpo balobo ye kosala sinema nga na motu ya media oza kofingafingi oyo akondima ngai andimi likambo te na l'essentiel ngai nalongwa na makambo oyo mpo nzambe na ngai ati aprotejanga deja directement alongoli atie na boxe alobi tala mbinga mobali abi omoni mona mwasi na 2016 ya lelo te 2018 te 2016 omoni boye na bi te nayebi na nga me nga na comprendre te pourquoi esimbi epa na nga te moi je dois rentrer te il faut nga na otolala oli alobake blandine nalala na ifala alobake blandine nalingaki na viole yo anelka il faut aloba vérité parce que il m'a forcé ya kokouche na ye nga na kosi na kimi na bandi kotambola nzela na nga ndako te moto nyonso ava na blame ntango naoyo baparke ya blame nini eza na sud te kaka nze na ngai ya immeuble so okiti parke mala moko na ti nzela katikati abandi kobengana na telefone abi tika ngai alobi omoni ndenge oza wana soko omeki kofungola monoko na yo blandine olobi makambo nyonso esalami na miniti oyo oyo omoni yeba kokobela liboma naza na makambo nyonso na maboko blandine okobela liboma il faut qu'on se rendre compte que nga na na famille naza na bandeko baolanda en ligne na na sentiment te nakoloba biloko ate mwana anete ozo comprendre parce que naza na kondima na nzambe na ngai nzambe oyo abateli ngai nzambe apermetaki peut-être mabe elingaki ekomi na mabe qu'est-ce que j'en sais bien maman abengi nga na telefone nayese na bi okosala ngai eloko te na zonga na ya lokwa moto aliboma na fongoli porte na kota na salon na ngai na bi makambo nini onga na sali comment nga nakoki kose retrouve lokwa motu moko en fait bazwaki motu en fait comment nakoki kose retrouve place wana eza nzela na nga te makambo nini ekomeli nga na vanda ntango na vanda nabenga nde motu moko motu wana nakotanga komona ete parce que aza mokolo eza bien voilà nabenga motu moko motu wana ayesinga alobi blandine lukofuka mabondela nzambe na yo ntango alingaki aviole yo na makambo nyonso nde elekaki apres lobi nango okokende pa mbila to porte plainte
question wana na mona mba kozenge pape otetela kobanga kondima mukie voilà kobanga neta ba yeso keso ko dévoiler c'est que okobela liboma voilà na yebi makambo na mona bango bakache basala makambo na bango ezamba la liboso bakache basala ka biloko na bango na yebi te mbala liboso est-ce que na kobela liboma na tika bana na nganga kona na mona bana na ngai Imagine l'église kasi ya mwana tokomisi ko place yango na 2016 wana na kima na église na tumbambika na kotisa dossier na nga na sacrisi na sala misala nyonso ya kosunga bato ya pasi parce na bande kokumba kola tena kwa bongo mayaka oya lokuta pesa ki omemaki na église apesa nga le même jour mayaka oyo mona kilobi na kataki oyo balobi ke anel kabiso chikosoma mayaka na chateau commentaire ya bato kolanda te parce que moi ni moto aza olobane wali question eza sikoyo mayaka te opesa pasteur na memaki biloko mayaka yoka Mama yaka ba odistre bato. memaki mayaka babondelaki mpona yango ozolanda anelka papa alobaki ya bino soki ozongi ekozala lisu na impact moko te pourquoi ekozala lisu na impact moko te soki olingi obwaki soki olingi otiki me yebaka ndenge ekomi na maboko na nga eza lisusu na effet moko te parce que mokili obliganga tabana kotata bamayaka wana olobi ekomaki na maboko na ye ubie ezomaki na ndako nde ozotikale na ndako na maboko ya pasteur mayaka mais kasi namemaki yango na eglize na uto olobela yo ti ere naza koavue na lakse na bitala eloko ayebisayenga parapakobata makambo na ye alobaki kelata yango na luketu yango asambeli yango alobi mama Blandine okoki kozwa yango otika yango na ndako esala yo eloko te soki olingi okwaki yango me yebaka ntango ekoti na kati etonga ya nzambe eza lisusu na impact moko te na bi na yo eza lisusu na eloko moko te sikoyo kota na deuxième question oui yo na loma bokenda ose retrouve ndeni no te ezali na ndeni mpe voilà il fallait obanda question wana liboso wana oke wana bakestion eza yangati yango wana siko moni parce que kozongisaka lisusu makambo na uto oloba ezake nga na pose question makambo oyo ya banganga na bino ezali na 2016 mais voilà parce que kotika ngai ntango oposaka question Midri. Arrête maman. Bozela. Oh. nalobi moto balingai baagrese ata aza zoba ya mwasi ata aza zoba ya mwasi Asko boyeba mayele bandi. réfléchis un peu ok ça va to continuer donc après siko ntango omebi bino mibale kuna en fait ikokanga expliqué yo ezalaki brièvement l'homme atanga amoni tosali émission abandai kosaproche na nga alinga nga omoni likambo keno azolinga mobali aolinga mwasi ti il faut solola ne mingi tokutana quelque part tokomi kozonga na ndako Question. tozonga na ndako esika biblandi nga nde naza bona kola lepa na nga na kuka lelo te nabi abo pokola lepa na yo te abi ezali bikilatila na nga eza makambo na nga na sinya makambo na nga par rapport a catch eza contrat na nga nde naza bona afatigue moye nazwa kola na tipo epa na yo eza te Wow. nepoke wana biso nyonso meme ndenge okutaka bruxelles oye paris baite ezalaka neti lelo te bahiver ezalaka neti lelo te ezalaka na bataxi bajet set soki ozwi commande obenga ti omona mpe barépondre ko mpe bakorépondre yo te directement na ese na biloma nga nayebi yo sika je te connais pas assez nayebi yo oza mobali olinginga meyeba ke même si na minute olobi il faut pema il faut kuta hotel nakozala na yo mwasi na mobali te parce que nazalaka déjà na copain soki nakosi alobake blandine ya solo okosi directement tokoti abi nakozala Beba zukamwa. l'essentiel nga mutu na ngai epema moke nazwa courage ya kokumba natika yo epa na ok problème eza te loma aza mutu
Oh! C'est différent. Vous allez comprendre. Est-ce que Bana Bassi n'a pas d'abouté? C'est fini, c'est fini. Bana Bassi, Bana Bakola. Et pas la azobima, azolinganga normal, abimito bimito, tovandi, alembala moka aza fatigué, alors moya kumanga ezatenga pe le perdement. Place où tozala kinaye, transport mokulu, à 3h, 4h du matin. Nasa anini. Tokomi, mbala moko kope nanga benganga na butuana. Ya benginga na butuana, directement na yamna. Ese na bimoni makamna yebisa kiyo. Alors na komi yo za wapi. Ayaki. Nese na bizela na sola, na bandiko solo là. C'est là où enregistranga Maurice Loma. Dans Loma, dans babengi yo, oyebise ke mobali na yo babengi. Loma yebisi yo, tuni Loma, mobali yebisi yo ota caméra. Te abenganga toujours na appel caméra. Babengi yo na appel caméra. Sikota babenga ki yo na appel caméra. Réaction na yo na Loma na douche. Non, pas la chambre nationale na douche. Pendant ce temps, on a évité de montrer au Ganaye. To vandonga na zoloba, so que nana tanto ya kolobe pelete, aneka. Na lo ba ko eleka, so que tango na mobali fa lo ba pelete. Na kota na douche na bandi ko solo la na ko penanga. Ayesi nga bi na uti ko koma na ndako za wapi na sena bi na za quelque part na bi okay. Na bi na douche na si mo na ifo na zo na ndako. Mobali nga créelanga mama na problème. Abi nga na kozo muso na ndako te. Oui, c'est fini, maman. Allez. Dans le psycho mobile, non, à 4 téléphone. Et le roni, le psycho, les cas qui entrent, yon a l'homme, après qu'on carte téléphone. Koswana. Koswana, tête, la minute, Azalaki contenté. Azalaki contenté. Azalaki contenté pour la yebisaki. Ouais, la yebisaki. Bon, c'est fini. Si ça peut répondre après, parce que aux autres posent ma question, on peut vous répondre. Tu vois? Azalaki contenté et on a yebisaki qui azon sanga. Nanda. C'est qu'on a fait pas la Abeta kiote. Abetanga. Agressanga n'inga betanga. Oh. Abimanoto beto quoi? Oh. Non, alingaki abetanga. Pourquoi? Eza jalousie. Alobi na zelo ko la soba. Oh. Par rapport à quoi puissance soyez bien bali soba olinga basi balengela toujours basi. Soyez pas elle voit même abeta au jour ngo ebi. Abetanga ite. Wana eza ba faza ba no sala tala ko simbanga na nzoko te. Oh. Otira pe ko bonde la ete no astilikaki akena ye na 4h yo lobi na ete bébé s'il te plaît tout ça no elote. Mais yo comprendre ngati na yo dans wana voilà to banaki ko sala na échange de paroles. Ya ko sala échange de paroles na binga ifuna zonga. Alobi yo moninga lokola soba to bandi ko swana. Ablinga adressenga na siko meka kubute. Et dans la agenda, il faut que je rentre chez moi. On va la zawana ko bisa ki boite na dimete que na se retrouver place. Abi ozonga makolo na bi s'il te plaît zonga sanga na ndako parce que ko bonde na oyo zoloba onga na bonete na bizongi sanga pa na s'il te plaît. Naza place au transport aéro exact il faut na zonga na ndako nango. C'est là où abani ko loba bi kaka na kozo sote yo moninga soba ya mobile pona que zonga se pa na yo. Tout n'est pas question parce que na mono ndire yo yebi mingi yo kakia. Question est na kutu wana andeka yoka. Yoka wana za mbitana na kwa ya parole. Kuna ye question na kutu wana olala blandi. Na kutu wana olala blandi. Abi pani ni ndo sake mission on était là. Na o ya lobaki. Ngala zo utiliser ba biloko ngala okaki na mbono. O pe na okaki pa na li. Sikoyo. Biso nyo yebi ke l'homme alingaki a violer. C'est clair. L'homme alingaki a violer yo. Yo na loma poza moi sina mbali. Oh. So eloko nini esalaki yo okotisa loma na kati ya ndako na yo tandis oyebi ke loma aza kuta bakisi. Voilà. Video oyo kozaki kosala
pourquoi côté na ndako Oh. obanda ki oyebi après matolo baki lobi bolambi fufu bolie. OK. Donc tu kelanga tana expliquer likamwana. Ça fait un moment ngana eto bataki kumona na te. Ezalaika na te bobe to kutani par hasard. Pona kobanga na kati nanga. Ye moko abenganga na téléphone abi komi tungisa na yote makambu wana tanke kobima te oza no na kimia. Ngana zali lokola en prise moko na pression moko boye na mkongo nanga. Est-ce que vous comprenez? Na pression moko après isi na biblio blandine. Loko wana nyonso ngana si na change. Alukanga na Kinshasa amonanga te. Onga zali na Kinshasa na même période na ye. Après ça rendez-vous na kenda te. Pendant ce temps benga ex ne awa a epsa binga na rendez-vous na hôtel na Blandine. OK, c'est là tuni abi o. Yo zo OK Blandine ya sali na hôtel na bikasi pa yo si ça va makuya na ye. Est-ce que place ya zali? Est-ce que zala ki likamu ya rendez-vous ya mwasi na mobali? To zali likamu ya rendez-vous to ke nene nzela moko et pas fabrication na répétition. Mais wana ça va vous rester au bête en après. Après, toye komona na naie na baloske sala ba course. Nanga, bona bana nanga. A klaxonner ngai, eri a klaxonner nga. Directement na baluki. Abi o petit ande na bisa basa bana bio. Ozonga de zona biu ya biye pinga na bomo zonga kala tena na boye na boye. Na ke changer de fabrication. Anelka, titanga. Mais vraiment pour ça peut pas question malheureusement parce que a klaxonner qui yo. Bobande ko solola te. So elo ni ne sala ki na yo na tandis que zanga Anelka na yebso na téléphone. Est-ce que vous comprenez? Mutaye ba gende ngozana soko fungoli munoko no kubela libuma. Zela. Côté yo zanuka ya kobomba ka kimende pa passer. Mwana mimi ko fungoli na. Ke fale ka to ne pinanga yo ka sikoyo bamba. N'esprit nangai ezalaki ke nazala na ye gentil. Et Siri. Mais gentil na sens nini? Kende nezana soki quand même na komo la feke na distance mingi na ye ekosa la kape mobulu. Ale na tedi mokilo makamesa la kape. Donc bon ça na teke nzamba za blanc blanc. Na makambu nyonso ndeti ngande na zaboye. Loma ou bien mutu moko boye alingi ke ngana simba de kisi. La pesa ma kisi. Pona respect ya famille nanga, no tema corona ngati. Da so na tema corona ngai ngoba ke nazana kosa kisi. Dede mutu wana na finanga na solliciter jamais pe ko kota ndako na ngati. Blabla ko eza sacré. Et si ko banga ba bandi eza sacré. Oza mamanda Anelka ozola ta kumado. Yokanga. Tobi masko na salon hein papa eh. Poser mon question si ça m'a kamnaé après ça on fait ça conseil. Na tunique et le koni ne sa diskoloma a aidé yo na voiture ça ba course ça que bike et donc bike mutana ça mtaba kisi mo répondre ngate ayebisanga boye alobi makambo wana eza le passé ate arégla makambo na monde ya ténèbre na banga eloko moko te ozolanda donc ngai epai na ngai nabaki moto mpe soki naza pena musika na ye Allô? Bonjour. Oui, attends, j'arrive. Papa, quelle est la chambre? Mais c'est pas Braston, Solingo Kende. Oui, c'est pas vraiment pasteur a délivré l'homme a badé ko
ngayo boswani na loma alobi boswani na loma na hotel alobi ke yo lingo saka d'esprit na ye loma lingaki a violé yo mutabakisi me okotisi ye na kati ya ndako na yo mutabakisi yo obangi na oteke bokoki mpe kosala bacourse na ye akoki mpe kotala na misu moko mpo bakangisi bazala bongo abwaki ka misu bamfute babiloko wana nyonso po kosala ye ne bacourse wana asali yo mpe mabe wana epesi yo somo te okotisi ye na kati ya ndako na yo parce que loma aokontinue toujours kolinga yo mais le temps ke yo moko quand même osambela kolobaki oyebi quand même nzambe na nyonso wana okoti na kati ya ndako donc eteyi yo kati Anelka nalobi ya yo nanu osala pesi te na vi na oyo ekosutuka nsima napozoka atesio moko te napozo te tolongwa makambo bakisi eske yo nanu osala pesi te na vi na yo répondre nanga parce que nana réponse na nsima na nana réponse moko na nsima Anelka nana réponse moko na nsima na opesa nanga répondre yo na vie soki nga Anelka na bike na tikala jamais kosala lisumu na kosi donc depuis ka mama nanga botenga kata na lelaki ka inge ni lingolo bake na ye kokuta masumu nga pe na osala masumu ok nalobi ya Anelka oyebi monde ya ténèbre ere nga nasalaki mokolo wana ifale pa na matisa Maurice na ndako nanga na vuango na misa mokili mobimba ekochange na Blandine te parce que abandaki live na ye na makambo ya die dingwe eza na mio na nga tobandi kosolola abandi kotalisa nga berere ya vi na ye abandi kolobela nga makambo oyo akenosala na bakishasa mutema bolamu na nga ndo moni nga epermettre ye ahumilie nga okomprendre na matisaki ye na ndenge ka ya ndenge ya sentiment te ntango abandi kolobela ngai makambo na ye alobi Blandine alebi olobi yo matisaki ye parce que quand même ozali na posa bolingo na ye pe non otali no bakisi te mais olinga omateka na ndako ka boye il était malade en même temps je venais de faire des courses à Nelka mais soki batonga nde loma bako bande kobete batonga obanda obetele ngo na kati ya ndako mo bien na parc bien libanda aya yokanga tuna ye na bete tonga wapi atikala komata na ndako na wate na parc na ese na biomoninga neno wakati yokana silisa Anelka s'il te plaît pour inviter il faut que la invité ah oui oloba tuna loma parce que na ba enregistrement Anelka yango wana tango kozwaka ye tuna ye na bete tonga na ndako na nga te mokolo oyo bomonaka loma mataka ezalaka première fois ekeza erreur moko nazala na vi na nga plus jamais naza koavuango aliaka ayezala na ngai ifo beta nga tonga blabla naza na koko moko ifo nabeta ifo nazala musclé loma Maurice nga nabeta otonga wapi na libanda na parking nanga akotalaka ngo obanda beti na parking sikotonga ngo beti na libanko pe na sima nayebi soki na parking na tuni obanda beti na liboko bien na sima ntango médecin abetaka mutu tonga to infirmière est ce que azalaka mwasi ya mutu te na tuni nayebi te so tose comprendre na tuni tonga ngo nabetaki ye awa na lisoko awa likolo akitisa pantalon mokie nabeti awa quand même batonga ezalaka bien préparé oyebi fo bongisa ngo banini donc wana nyonso esalami na kati ya voiture na kati ya voiture apelisaki baminda dosage nini oyo olingi ayebisi nga dosage boye ye moko amesure nakosi te ayebi ye moko abendi parce que alobi te moto abetaka nga tonga ake vacance naesala eske yo oyebi eloko nga na osala yo ekoki mpe konuire ngai soki omoni ke eza eloko ya mabe nalingi tabitala recommandation ezalaki mpo moto akoma monene aza na bamiscle natangi na notice ye moko amesure dosage nabi olingi nabeta yo wapi atitisi pantalon mokie boye awa nabeti ye nga nazwi makolo na nga na kota na ndako ya kenda na ye
king. Wana do nyonso wana do ye atikala na epeka ka wana a continue apeka ko déranger. Kama o déranger pour ngana to kobe tata de moi to benga na ate. Anelka. Ngana to kobe tata de moi to benga na ate. So amoni nga est-ce que moi si nyonso on se respectable. Mobali soko linga yo okokela la nene hotel. Te balobanini okoki jamais kotia pondu nantaba esika moko balala. Anelka na moni mutu boka yo kanga s'il te plaît. Tu réponds après, pardon, tu es concentré. Déjà live. Non, voilà pour nous comme après. Si on lit solo que l'homme a bêta qui pour chimène à silica à ça que l'homme a ça les vidéo quand même que chimène pas bien l'homme yo chimène avoir innocente si yo nani abetela ki chimène ke yo na loma bozala mwasi na mobali ayoka ki yango tozalaka na groupe oyango no tunenga question tout à l'heure groupe na bino ekenda wapi tozala na groupe moko tololaka olobi te na bino yo wakana ntango ne bandeli comment na wanga na ne bandeli groupe comment na bino yo groupe kasi bakotisanga na groupe anelka oyoka ki langage na ngate ngana créer ka groupe te bakotisanga na groupe ezalaki pona ko soutenir mamingeni par rapport ne bando finga bana yo ko soutenir mamingeni anelka tout le monde to soutenir kako mutazo finga bana ko soutenir mais ngai bakotisanga na groupe nga bakotisanga na groupe wana nga na tuni bango nini yango namoni mamingeni namoni otetela namoni tout le monde na sitaki explication na te nani abetela ki chimène ke nga na bimaka na loma na bimana mobali moko boye tout ça et tout azali to isoki te nga na beta litolo te yokanga ina ezalaka groupe ezalaka bosola na batu bokoyoka na deuxième téléphone nga to banosola nzela na bafille na komi na ndaku mbala moko tozosola na bia ok bozela na base bino mobali nanga olandi siko mobali nanga na ndenge ya lingala na eko se rattraper après na bi aza mobali nanga te mais il fallait na expliquer bino alinga kanga atraga kanga yi chimène alobi atraga yo kasi mwana mobali wana nga na bima na ye na bi chimène pona nini yo kosala nga biloko ya boye soki yo yebi ke yo bima na Maurice Loma pourquoi pas okoki kolobela ngai oyebisi bango ke aza mobali na yo mais oyesu korattrape yango mais même toyebi ke yo na loma bobima te non eza lingala est-ce que compliqué yebisanga opesanga bino mobali na ngai ebi koloba nini parce que bamonaki nga na live na ye bamonaki nga na live na ye parce que live wana nasala yango après midi mobimba ye pa bandaki kobwaka bachimie na banda koboka tout le monde ocomprendre yango wana nga sa koyebaka etanga azobwaka bango ke abima na chimene eloko epesi nga kanda makasi yango wana parce que komi lokwa basala nga baje moko ya motu na se makolo likolo chimene ayebisi nga alobi ok eza juste mpo na information yeba ke na bima na ye mpe tozalaka na ye nabi me Maurice makambo nini yo ozoloba na nga yo bima na chimene pourkui olobela nga te nalinga kopesa bato motema mpasi te oyebika tokoma famille na bana basi wana Maurice alobi chimene aza motu mwana ngai nakotisa na kati ya ndako na nga nabi me Maurice est-ce que tu as vu ce que tu viens de faire est-ce que omoni eloko yo oloni okuti nga naza na groupe na bato tozalaka bien il fallait oloba na nga nakokai komatiso na ndako na nga te nakoki koloba kosala makambo te na misu ya baninga eza bien te mais ko nani asengaki loma ke baninga bana mibali na bango na groupe balakisa mibali na bango bachimene banani bachantal banani nga mpe nana mposa bayeba mobali na ngai na groupe nani nga mpe nana mposa bayeba mobali na ngai na groupe oui non pesanga bapreuve anelka namoni oyo oyebi mingi
Il y a maître Maurice na life na a expliqué mais au solo là qui n'a yo solo na c'est moi en Hollande ndenge yelo ma pese explication ngana lo baka ndenge lo ma pese explication aza témoin Chimène qui a la paix aza témoin ya ba makamanyo so ndenge yo au solo là qui na bango na groupe na lingi ba pesa audio na pour répondre à la question anati omoni depuis tout à l'heure tu me poses des questions on a yebité na kolo ba 8 na koki ko répondre te olobi yo zo répondre kana yo yebi oyo ngana yebi ne na répondre oyo ngana yebi te so bana ba preuve ba ya nango parce que preuve ane que tango ngana yebi si Chimène na bi pourquoi olobela kingai te j'ai dit mamulu ba alimbi sangai j'ai dit ta yebi si Chimène na bi Chimène na yesa to banana moi er yo zo tourner vidéo er blan no sala live yebi sa Blandine que Chenani montre Maurice azalaka mobana azalaki ex na obima na ye Chimène na yebi sa vite ko yebi se loko moko te ozolanda na bi Chimène pona nini okosala nga biloko ya boye ayesinga lobi omonenga zana oyebi pourquoi na boya Maurice asibaka bien te ba limbisanga soki na vanne na mbetu na kosulu pour ebimi soki na kosi Chimène azawana aye chaque chose pour ebimi ndeni faut expliquer parce que ça ça na ya alobi sexe soki akoti na kati so Chimène akosoli yango pe bimi faut te comprendre faut pas ndeko ba comprendre et bima ndenge nini moi jalo faut comprendre tout c'est là yazoma ah sikoyo boyebisanga so eza tricage ou pas ya mambo ya mayele sikoyo eloko soko koki o répondre yango te okoko répondre yango te nga baki yosa rando te video ya kala kaba video ya kala pona place tosala boye to rappela mabe mikolo kaba video naokufa likolo ya video oyo ona yeli bino musala ndenge ezalaka ya mami tindelanga demande nakota yo po makambo natie na pose koto parce que nalingi kokota bafaux pasteur te awa bandeko na nga tozali na bino na ebandeli toni tokoma presque na suka Anelka ngai pesa bino na besoin rando te na pe na poso sa rando te basengi Anelka explication o Anelka faut ko expliquer na réparer ndeti nini est-ce que na vidéo o botali bo mona tricage na kati elingolo bake mukolo azoba maloba na ye moko ebeti na deuxième vidéo monika nde botonze belele lobo na deuxième vidéo wana sikoyo na sala ki ona mutu moko ezali na décembre soka oyo yaka teka mbanga pa na ye na onka na poser comme ça siko boyoka ba vérité mususu bino mosko boloba oh ezande boye oui parce que le côté ça trop bêtise ça trop batbalinka batbaka kofinga ba bêtise. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment.
ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.